Bonsoir Nabino Nyo surtout Mbote Nabino surtout bande konanga partout place bozali na bato oyo bo s'abonner sika ngai kombo na ngai Anita Mavita. Soyez les bienvenus na Anita Mavita show. Bande konanga ngai na uti musandi na zabwe na bina kolala te soki na partager likambo oyo na bino te. Na lobaki na Anita Mavita show tokolo lelo nazene loko moko oyo esepelisi motema na ngai e bongisi journée na ngai malgré journée c'est na musala e ko bongisa pongi na ngai na onzambe asali na kati ya communauté na biso bande ko na ngai nzamba za na bomoi ya solo nzambe akoti likambo na biso nazoyebisa bino depuis makambo oyo ya COVID-19 banda ngana tika na nga phone na nga na loka na nga na memangoso na poche te tant na silisi na zu phone na nga na moni ba message na ba WhatsApp na moni ba message na Facebook ndeko na biso a belaki malade oya coronavirus oya COVID-19 ezwaki ye akota ki hôpital asali 6 semaines asali 6 weeks na hôpital abimi na hôpital lelo abimi na bomoi nzambe alola apamboli ye nzambe alola abimisi esika zalaki ndeko na ngai ne kotombola kombo nzambe wana boyebi esengo ngana na motema te na sala na hôpital na banda malade bandi modeli bato bazokufela yango te bato misusu pe bakotaki bakoma bameki ba traitement ndenge na ndenge misusu pe babikaki misusu babikaki te misusu yaki sur 10 au moins 2 kaka babiki 8 nazo sabino to perdre batebele ba docteur misusu bakufi ba nurse misusu bakufi ba healthcare c'est bato belo ba travailler pe kana kati hôpital to perdre bango malade zaki malade ba jeter ndeko na ngai bango pe ba mekaki bango traitement o ba meki ndeko na biso ya congolaise mais ba limité to moi na moni ba témoignage be to moi na ba fesse ba to mususu abelaki yango amelaki abiki mais na yoka kina noteke moto mo pe na kota kino hôpital moko na talaka vidéo mo boye so avant na France na bosanité. Mais en Angleterre na biso awa na yoka kite moto mo pena kote ki koma donc ndeko na biso oyo Titi Ilunga la plus posée yé vraiment à côté qui hôpital à côté koma avant l'hôpital pendant 6 semaines 6 weeks bandeko na na zoyebisa bino basali ba traitement wana lelo abimi na hôpital na bon moi akufite abimi na hôpital lelo to moni pe na hôpital pour na hôpital mikolo komi bongo soki pe na mutu abiki au mon hôpital faut bobeta maboko ba filmer pour parce que et ça la pe public bien bango na kamera bato pe bazobika kaka kokufa mabe ya au mon hôpital surtout comment ça la bongo mutu soki abiki faut bo filmer bobeta maboko na ko mona siko oya ngai moko yaya na ngai Titi Ilunga la plus posée biso stoyebiye ndeko na biso asepelisaka biso na communauté ya Titi na ngai ya Titi Ilunga mama nzamba lingio makasi mama tobimi na hôpital obimi na bomo ndeko na ngai kumisa nzambe wana ya kumisa nzambe wana linga nzambe makasi mama obimi yaya yo muto uti nzela na oyebi yango ngana mande ko mwana na misu me yonde muto yebi nzikoto uti do ngana yeko kumisa kombo nzambe na yeko partager vidéo ona bino bande na lobe bena na olala te na rolala te sans que ngai na partager vidéo oyo pona bino bande ko na biso boza musika peut-être na bombozi occasion ya kotala likambo te pardon yango vidéo na zotela bino musiko botala yango bo partager yango bo aimer vidéo bo lobela pona Anita Mavita show en tout cas biloka gotozo luka yango yo to mona kaka tena bandeko bakufi eza pasi makato perdre batebe na communauté en tout cas molimo na bango epema na kimia ou bien continuer ko pema na kimia mais biloka bo epe tozo luka to mona ka ba témoignage bato babiki nzamba salibo ezo ko sala biso ko pesa biso sous courage makasi ndeko na ngai ko bomba te ko zala calme te partager vidéo beta masolo oyo bato mususu pe bayoka epesa bango lisusu
mpe courage donc eloko ndenge na partager na bino na butu ya lelo yango yo. En tout cas nalingi bino mingi ezalaki ngai ndeko na bino Anita Mavita tolobaki Anita Mavita show tokolobela pona ba lifestyle Anita Mavita show tozolobela nyonso tu etangami ya ba vie na biso tozolobela yango nyonso tu. En tout cas yaya na ngai Titi Ilunga la plus posée yaya ma darling sister. En tout cas nzamba lola alingi yo ngai na confirmer nzamba alingi yo yaya live longa umela na yo yaya kangama na nzambe wana vi mulai na pesi bino merci mingi na bandeko nyonso boti kolanda ngai bo s'abonner bo like bo partager bo share video yo bandeko mosusu pe ba bénéficier na yango donc alingi bino mingi bolala bien nzamba lola apambola bino. Good night, love you, bye.